Bonjour la famille, coucou, bonjour la famille. Voilà, j'espère que vous êtes bien, moi aussi je me porte trop bien. Voilà la famille, bonjour. Voilà, coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bisubino, boboto bondeko, nabandiko na église catholique. Shalom, shalom, naba homme de Dieu, pas chantre de l'éternel, pas shalom, bisika, bisubino. Et puis, yenge, naba de connaître à Bundudia Congo, l'église en PV à Longo, respect, makasi, naba chef coutumier, nabiso. Et puis, toute tendance confondue, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre mamaleki internationale. Tobo santé, to pesi bambote ebele, naba de connaître à témoin de Jéhovah, néo-apostolique, vraiment, tu peux se nous bambote belé, toute tendance, boza bienvenue. Likez, mission partagée, vraiment likez, ba oyanga, naba oy bosepela na bosepela ngate, bo likez mission et vous allez bien, toye ba ko respecter ba tout toye ba ko respecter ka ndenge zala kabino mo bokata likambo yo eza likambo eza ndenge nini oto olobela na sujet ya lelo moko poati moko ya café pardon pourquoi pas ma ebele mo ipenze bibi makase ta eza tokos na ndenge mabete vraiment mais soko bimi libanda ko bosa na témoin jaquette moko ya moi bongo sinote ba eza période pe sera moi ba rime ba biloko ebele ba pollen pezoya na bato bazara ba allergique donc banda déjà bien azak allergique banda déjà komela ba kisi non ya allergique parce que période yango yango voilà bande ko ngai période nyonso yaka na makambo nango lelo to ko sala analyse vraiment il y a liwa ya Alain Moloto et ça na beaucoup de confusion na liwa wana. Il y a précisément un mois passé, vraiment, Bambote Belé, chef, il faut que Bisoke, Boyoka, et puis Azala qui convaincu, et puis Aloba qui a une haute voix, qui ne connaît pas Alain Moloto, a Koufana poisonté. Et ça poisonté, Azala qui nous Azala qui atteint. Azala qui atteint, na maladie Obinoso Boyebi, 4 lettres. Yangonde Moutou Eboma qui est. Yango pe contaminaki mwasi na ye mwasi ne pe alanda ye na même maladie koyoka yango ndeko na biso pasali ka analyse ndenge biso to salaka to kotia ye eutaki epai ya mutu moko boye alobaki yango to kolanda biso nyonso parce que ça fait un mois passé naza so penza na enchaînement na idée nango te mutu moko pe ayaki wana koloba vraiment que non azalina ndeko abela ki maladi wana nazali pe ndeko mwasi moko boy ça fait longtemps to lobela ka peka makambo Alain Moloto alobaka ki non mama la danoise ngai na yemba na Alain Moloto église moko a témoigner ka ye moko ke azalaka porteur ya maladi wana mais avec le Seigneur Nzambe asali nini abikisaka ye na maladi wana est-ce que basali na Nzambe ba docteur Nzambe akoki kobikisa maladi wana pe esili rien n'était possible à Dieu Nzambe asala biso ngana benga ka mécanicien ya nzoto nanga akoki kolongola eloko boye a remplacer ndenge ba mécanicien ba remplaçaka nini comment on appelle ça ba biloko na kati ya mutuka. Voilà. Donc, tozolanda nous parce que to lali to la muki pe to moni pasteur Atoms mikolo nzamba pambolier azokendeka na level higher level azo mataloko l'escalier vraiment zui résidence na Canada bakomi kuna na bana na mwasi na ye vraiment Nzambe apambola bango esika bazali soki basalela vraiment bonzambe ya solo parce que makambo yo ekomi na misu ebele bauti ko interroger ya un jour et pas ya Élise et pas ya mwana ya Rochero wana kombo ekimi ngai basala ka émission à 3 babengi sarabatu ba poser ba question sur la mort ya Alain Moloto ye aye ko contredire
proposition GF Fonge bande konangai tolanda et puis tokoyoka conclusion tolobi nini esika wana parce que bande ko bana na ye bazana bon moyen donc bande konanga soki ba population soki Michael Jackson akufaki ndenge bande koloba visibilité bima bako bimisela bino ke oui boy me bakomole ba bombaka mutu na bino aza mutu abato bokotika ye ndenge wana bayaka komatisa ka toujours na kati ya émission pona baloba kufaki na poison bamsu baloba zaki na sida na tangi kutuna kombango en tout cas bolimbisi na YouTube mais ezali pasi na mawa to badada no kolanda GF Fonge alobaki nini bokolongo eza ndenge nini lekaki et puis tokoya kolobela ba oyo balobi sikoyo conclusion nini pasteur Atoms aye kopesa biso parce que bato ba poser question ba poser pambate parce que bayokaki GF Fonge aza kolobango eza lisusu likambo ya kolobela ngo lelo te soki boyambi pasteur Atoms ba kolobela so likambo ya poison te ba kolobela so liwana ete mais bazo bandela ngo parce que communauté ti lelo eza na ambiguïté eza na mbutu eza komiyeba te au juste Alain Moloto akufaka na nini toyoka na to banana GF Fonge et puis tokokende kosuka na pasteur Atoms na réponse oyo apesi biso. Voilà bande konanga naza sur émission fona aimer yango sino te ko bunga biso ko photo kende ko luka émission ya voilà la to yaka ay bande ko bolimbisi na bino hein. Il y a un mois passé 4 semaines voilà bakoto voilà bande konanga bo like eza nango pete likambo na umela makasi eza mission na préparaki yango pe bien mais ce qui déjà mission ngo emaki yango ato préparango ezongaka toujours na système na uti koyoka ngo ka apoto sikoyo voilà donc tokotia yango feza bakoto un mois ezaki bakomai un mois oh là là. Mais la ligue au bandana ni na GF Fonge yango c'est ça. Eza oyo te oyo achiaki bande ko ba bolingo bola ike bo partager na zo bukango voilà mais ezali pasi bande konangai ba o bozo sambela soki mutu ayeli yo alobike ndeko mwasi ngai nazalaki na maladi wana mais esili nango kosila na silisi yango ya salisa examen parce que bato ebele babomisi baninga na makambo ya ndenge wana nazo comprendre te bandeko na ngai il faut emonana nalingi to banda vraiment na GF Fonge ekosala bien makasi dans ya mariage coutumier non yango oyo bandeko na nga na moni yango tozolanda ngo sikoyo bokoyoka pena nzembo nini o ya yembaki ezali somo bozela to bandela ngo ne bande voilà pesi mawa nzamba lobaki no se batamaki ekobima na poisa bolanda nazoya nzamba bimisaka basekela bato ata opifi boya koyoka témoignage oyo bamoni Alain Moloto azosouffrir bino bayebusaka na nzambe opesi fasa meme nzoko zalu bino bayebotekaka basebe batekaka nzembo ya nzambe te bokoma mpe koteka na batémoignage boyebaka kanda ya nzambe ezali bino baoyo bokomisa bonzambe commerce kosenga bambongo tongo midi mpe mpokwa ye konyokola bato Yesu akufela boyebaka nzambe akotuna bino boya koyoka témoignage oyo bamoni Alain Moloto azosouffrir bino bayebusaka na nzambe opesi fasa meme nzoko zalu
bino bayebote kaka basede batekaka nzembo ya nzambe te kokomanda koteka na batémoignage boyebaka nzambe akotuna bino bino baoyo bokomisa bonzambe commerce osenga bambongo ntongo midi mpe pokwa ye konyokola bato yesu akufela boyebaka nzambe akotuna bino. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso bino nzambe apambola bino bisika nyonso bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Yandeko moko nzambe alakisi ye ale moloto azo souffrir. Oh, esika azali molimo neza na kimia te azali ya konyokwama azali na bashene epesi pasi epesi mawa mais moto nyonso ayebika ale moloto mosali ya nzambe solo bien aimé dans le Seigneur avant na tiela bino vidéo nazobetelo mwa témoignage moko bien aimé landa témoignage yo sœur moko abengaka ngai alobi frère Jeff naza na mbongo ebele naza na besoin nakende kisasa nakende kokabela bazangi bato baza na baproblème bamama oyo bakangi na bahôpitaux nakende koyede bango koyede mpe bana mike. Alors frère Jeff nalingi nakende na yo elongo moko oyo akompagne ngai frère Jeff nakokaki te mpo nasalaka naza mpe na makambo ebele moye nakende ezalaki te mais sere wana lokola ngai moye nakende ezalaki te alobi ale moloto pe azaki mosali ya nzamba solo lokola si akufi nakende ata komona mwasi na ye wana mwasi na ye nano akufi te nakende ata komona mwasi na ye komisa nasala ngo ata na mwasi na ye. Bien aimé dans le Seigneur landa lisolo oyo sere wana kokoma komi na Kinshasa abengi ngai alobi frère JF mwasi ale moloto une vraie païenne nakataka servante de Dieu frère JF na elobeli na ye na makambo na ye na façon de penser na ye une vraie païenne abengi ngai nanga frère JF non total aka bato na musika veuve ya ale moloto wana lokola monaki sere wana na mbongo apesi ye mobali. Alléluia. Apesi ye mobali petit moko ya ale moloto azalaki wana azalaki mpe chantre mpe neme sere mpe lokola azalaki ye moko epuis amoni mpe moto na nzambe alingi mpe garçon ngo mais garçon ngo un aventurier bien aimé dans le Seigneur bakomika kolia mbongo ya sere wana na mwasi ale moloto soki sere mabengi mamani na poto mwasi ale moloto azokotela garçon wana bamama batata bandeko bozoka lisolo oyo ser wana alobi akende na kisanson aede bato abande koluka nani akende ake kokoya pa mwasi ya moloto alobi bia akuti mwasi wana aza vrai païenne bongo mama oyo okuti aza vrai païenne ata kuti ozangi mobali okobenga mama la danoise toya na live together tolukilo mobali ya bien okei kuna apesi yo mobali mpe ondimi bandeko kozanga libala eza pasi okoma na porte basakana nayo na motu nyonso meme ozomonake mwasi wana yo moko okei obengi Jeff Ifongi bandeko basi ya boye mpe fo osala bango attention parce que ya boye mpe akokaki mpe akena Jeff Ifongi aséduire mosali na nzambe koma yo okei koede okutani na mama paster yo moni eke aza na ye mosali na nzambe te mais yo sala mosala okendeki oke kolinga frère oyo bandeko koyemba kuna bandeko toyoka suite garçon akomaki meme nakobeta sere wana mais lokola esi basaleli makambo ya libala sere mpe azalaki nakomikikisa talaka mwana nzambe mais baza bavrai païenne sere wana ayekomema garçon wana na poto oh bien aimé na le Seigneur amona nde makambo mokolo mosusu akuta garçon yango na moninga nde mobali chantre mpe lisusu bazosangana nzoto lokola mwasi na mobali mibali na mibali sere asimbi motu abengi ngai abi frère JF bato baza bandoki epuis frère yango azalaki soki asilikeli sere wana na monoko na lobaka ngala za mwana le moloto yo za mwana le moloto na makambo mabe boye na ba deux fois na kindoki na motema mabe to kale moloto ngazalaki nde boye sera boye na garçon atike quand même na poto bien aimé dans le Seigneur nanda nzambe kolanda bato mokili te ningo mona kana bazana bango ya nzambe te kotala apparence te bayebaka mona nzambe na apparence te loba nzambe sa koloba vous les reconnaîtrez à leur fruit bayebaka mona nzambe
na misala na ye na ba comportement na ye na vie na yazo mini ba ba mona satana na ba comportement na ye na misala na ye na vie na yazo mini soko za un véritable enfant de Dieu o ya za nzambe o ya za nzambe c'est ça bien à tout le monde un vrai païen na balabala on dit au tel monté o za païen na za nzambe un jour a rebonga la motema voilà mais au moins au beaucoup de mutu na nzambe tel o za mutu na nzambe te o za païen voilà alors tout à pour son même bien réveille-toi mingi ba komema bino na enfer biso ba ta clinique ngane ma ba tonda biso ba yebi biso maladie allait mourir tu akufa nango et puis après quand la démon n'est pas la liée la même maladie bon mon sel nzambe okobaki na maladie wana ndeni nini pourquoi le baki ya moté soko zo ko motam sur la perfusion tout ce que motam sur la yébité pourquoi le baki ya moté et on doit bisa makambo poison bien aimé réveillez-vous soko monta motate kaka cédé ngana zo mona parler moloto na ba comportement na ye na ba calme na ye na ndenge na ye tondo sepela na ye mais tant on a zo mona ka zo te ka cédé ngana si maman Françoise jamais moi na nzamba ko te ka liloba nzambe te nzamba le bité que to te ka liloba na ye oh bien aimé le Seigneur to botanga ka Bible ba psaume wana ezande banzembo batika ka muwa malgré ba théologien ba zo liloba nzambe ba tamo na Bible ba ko ko te ka mo nzambe pa ko tuna bango yango frère tanya kendaka asobi ba Bible belé azo kabeba na nzambe azo tinda ngo partout pesa le banzambe écoutez kamate bien aimé réveillez-vous sortez du milieu de nzamba le baki moto kolenga motoki na ye biso ke na musala to leka na motoki na biso to leka na motoki ya papité to tia ka bino gratuitement to mela ka bino gratuitement pour que pousser la pembeni ya nzambe nzambe non tafuta ka biso bien aimé sans plus tarder yoka témoignage à frère après to zonga au nom de Jésus-Christ. We-Fly Many Flags. So you can send money to your loved ones worldwide. We serve over 170 countries. Speak 80. Allez, mon autre, tu es un bon chanteur, un bon compositeur. Nous avons pour nous mettre là, nous pousser mon capon à l'auto. Papa, n'a tellement pas il y a chemin de fer, n'a rail, n'a tellement. Na moni ba tu musika ba jela, ba misi bango ba saki be bango so ba linga ba shani na makolo. Na lo ba toujours insistaka. Soki makambo na lotaka ezalaka lokuta pona nuire image ya mosali ya Nzambe vie na ngai ezala mauditi na kufa. Na yaka awa pona oluka beste. Si je mens, les enfants de Dieu vont venir ba olanda na zala maudit. Le papa le montre za ki aimer ma ba. Votre bébé ba za ba fanatique na ye. Biso ni to lela pe ale moloto. Mais après il y a la souci wana, il y a l'auto wana. Na kada chemin de fer bato bazaki ebele kaka ye moko te babelande ekatana sikoyo moto nayaki korekonaître na souffrir eka ale moko tozosouffrir boye bazokamba ye baotalanga kaka azokende ti bakei nasitiki boye ezaki loto na forme nini robe bapantalon chemise ya kokata na pantalon ya pembe na chemise ya kokatana asimbisaki na mokongo na bachaine na mokongo na bachaine na makongo bango nyonso nde bandeko bazalaki ezalaki kaka ye moko te mais on a recontentation on ayebaki ezalaki ye wana na chemin de fer na chemin de fer badona kati basi te elekaka nzambe azoloba makanisi na bino eza ya ngai te baloba bandeko nanga boyoki ndeko mobali alobi amona ale moloto na chemin de fer bandeko et bato nyonso basala ba chemin de fer nde bomona oyo baza mingi bazala ba esclave ou bien bakenda kozwa bango na ba Maroc na ba wabi ba kosala ba chemin de fer ya ba France ba nyoko mbaka boye ba kufaka banda kofuta bango salaire malamu te mais belé na France quand même ba pesa bango ba nationalité o esala ke bomona ba Marocain basé belé même surtout ba pays francophone même ba naza ba camarades na ngamso baza ba togolais mais baza na Togo mais baza ba na ba nationalité ba français alors bande ko ngai amoni ale monoto azo souffrir. Mais na oyo nyonso biso toyebeli ke ale moloto mwana nzambe ale moloto ayemi badoration papa kitisa moto papa obebisa misala ya satana na mboka banda yeba nzembo wana olie pe misala ngo ebeba misala ngo ezoya kaka lisusu donc neti moto wango penza ko olie kita etumba misala satana eye nango donc kotumba bato bamba yoko biko tonda na kisasa les os se multiplier donc banze bango tozo yemba ngo mais résultat zate
ezaka pasi na mawa yango fo nzambe na waza na kacha motema eza banzembo wana te aye kotia libaya na ye loba chef ifongi bozo kota ko musique esongi enisa ye boke bokoti kuna nani kaya ti bokono kokota place bakota te prophétie lobi ke ale moloto azo souffrir tozo continuer nazana bino bape plus en soki moto akufi akendaka na séjour de mort biso nyonso bahumain soki tokufi tokokende na séjour de mort mais na séjour de mort wana eza na 2 appartements toza na se d'Abraham na lieu de tourment mais nyonso eza na kati ya séjour de mort donc mutu moko te aza na paradis jusqu'à présent et puis si passe et puis si mawa bien aimé na monito bondela yango de to pasola makomi au nom de Jésus-Christ. Quand je me dis qui est le grâce bien aimé na un Jean je dois l'entendre Yesu bato vous avez fana kuti ya bato de bofinga biso so bozo finga biso ozo finga nde Yesu ozo la fana kuti ya motute ta bato bandeko moi mobali wa témoignaki GF il faut m'assurer amour tant GF assurer amour azali mosali na nzambe akoyebi koyebisa biso ke eza témoignage ya lokuta akosi mais aye koconfirme yango ke bokieba bazoya lokola bameme lokola batoms aza koloba bazalaka na mingongo moko boye ya bameme azoloba bafrançais kitoko bokwei na français wana azoloba na mongongo kitoko bokwei na mongongo wana mais bokeba na mingongo parce que Satan balobi azali ange de lumière bayebi mpona nini bapesaka ekombo wana balobi azali malin bapesaka ye bakombo balobi azali bongos bandeko nanga il faut zala na conviction avolanda moto azoyemba avolanda mosali na nzambe oyo il faut zala na conviction lobi na koyela bino so na bosani te botya bakomate mamalada nyonso kobosana te ne ya bino audio oyo nani pasteur Moïse na pasteur oyo akufelaki mwasi wana basongi ake kosala songi pa ya ex mwasi ya pasteur Moïse babota na ye mwana mais pasteur wana boyebi ya ndundo raté aye kosala songi kombo ekiminga tala kaka nazana mpenza makasi na kati ya ale moloto lobi na oyela bino analyse nango toyoka Jeff muke bongo tokende pa ya atoms alobi nini na likambo oyo etali liwa ya ale moloto twende. Ce sont des faux serviteurs de Dieu. Nadège, on a commandé à Teya, Molimo, je s'appelle. Tout est grâce. Alors tout est grâce. Et tu me dis, qui est grâce? Banzé, il y a fait-le. Manqué, il y a fait-le. Parce que tout est grâce. Alors tout est grâce. Mon côté, ton côté, on a bien aimé. Dans Matthieu chapitre 10, on a versé 7 à 8. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bien aimé Landa. Ah, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Dans notre team d'abisso. Allez. Ndenge mso tuzuya boy. Totoki bandako moko boy te to kosa bato kenda kwa nzambe. Doka ndako nzambe ezande mutu. Oli mo nzambe ezande na kacha mutu. Ezaka ndako bato mokeli batongi te. Lamuka bazo kosa yo. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ah, ressusciter les morts, ils ont été confutés. Les âmes ont été dans mon kili, azab kufa. Cela bien c'est bon moïnaye à ressusciter, à sécuit, à jouer vie. Alléluia. Et la vie c'est Jésus-Christ. Alléluia. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. J'ai découvert cette petite Voilà, bande ko nanga bino mo boyoki, Zembo Jeff Ifonga Yembi,
ndenge atieli biso parti wana ya garçon wana ndenge garçon wana lobi ke ndeko na biso aza mais émission lekaki lobi balobi bakotika pe bongo te baye kotuna siko atoms batuni ye ayebisa biso ale moloto akufaki na nini tozokende malembe tozotia yango. En tout cas, bon, likez, bon, partagez, ça va lui faire du bien là. Mais là, je vais voir ça vite, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous particulièrement, et peut-être aussi les autres, vous n'avez peut-être pas forcément parlé à la place des autres, tout ce grand parcours qu'a eu papa Alain, et si nous devons mentionner un petit peu ce côté où il a été constamment empoisonné. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir que, bon, il a été empoisonné à multiples reprises, ça va, il s'en est sorti. Et la fois ultime où justement ça l'a emporté, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'on sera les prochains? Et après, on a vu au sein du groupe plusieurs personnes. Ezali atoms bomona ye bazoko tuna e bino batu bo vivaki na ye boza bo resantaka ndenge nini bozo mona ke abapesi ba poison ebele bo bandeki kolia na ye bozo partager na ye ba kolia bozo partager na ye boye to moni pe batu pe moi ba kufi pe moi ebele pe na Gaël bino bo bangaka te ke prochainement e ko sala ngai pe mais boko yoka réponse na ye. Na réponse na quoi couper ça comme si à Koufaki n'a pas poison de. Bolada yaya, likez, partagez. Bandeko, et ça somme. Jeff Fong et yoga parti au Jeff Fong. Deux, trois personnes. Ouais, c'est décédé aussi. Deux, trois personnes. Quel a été votre ressenti? Voilà, alors, l'histoire des empoisonnements pour Papa Alain, ça commençait un peu tôt. Vous vous souviendrez, parmi le tout premier album de groupe Adorant l'Éternel, on fait des clips de la chanson appelée Mosumina Bato. Et le clip est basé sur un concept d'empoisonnement. Si vous regardez, oui, le tout premier album. Il y a Oito Belemi, il y a la chanson Mosumina Bato. On a fait un scénario, on a demandé, c'était tourné entre nous, donc il y a un qui met un poison et tout ça là. Et à ce moment-là, c'est Papa Alain à peine en train de quitter son travail. Après son travail au niveau public. C'est à peine qu'il quitte son travail. Donc, sa vie a quand même été plusieurs fois objet des tentatives d'élimination. Et quand on dit qu'il en est sorti à plusieurs fois, moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai appelé, des fois je dis, papa Alain, mais il y a normalement Koufit. On se met à rire, il dit, mais si ma bibi c'est au Koufit. Moi, personnellement, même après sa mort, on était là en train de chanter. J'avais comme un sentiment que c'est pas vrai. Tu vois, tu te dis, non, on dirait que nous avons encore joué un jeu et à un moment donné, on va se réveiller. C'est juste parce que ça s'est tellement fait plusieurs fois et qu'on l'a vu en sortir. Je me souviendrai une fois qu'on était en tournée du côté de l'Est. On est venu dans une ville, on était à Goma et puis on était allé à Bukavu. En arrivant à Bukavu, on a tous vu comment on est venu avec lui, comment il était, quel était son teint. Et comment en arrivant à Bukavu, on lui a dit, t'es bizarre. Je dis, bizarre, comment ceux qui s'y connaissaient ont dit, non, t'es bizarre, il faut qu'on te teste vite. On a senti comment il a commencé à noircir. On a vu qu'il n'était plus le même. Mais en tant que père et en tant que leader, tu as des gens comme ça, tu ne vas pas les faire peur de ça. Tu vois, quand on a appris à un moment donné qu'il était empoisonné, rien que par effet psychologique, tout le monde a commencé à avoir mal au ventre. Mais qui en voulait à ce point à la vie du feu Alain Moloto? Oh, si on pouvait le pointer, on l'aurait déjà arrêté il y a longtemps. Mais je pense qu'il y avait quand même plusieurs types de combats différents qu'on ne saura pas vraiment, nous, à notre niveau, identifier ce qui était. C'est vrai que ça fait peur à tout le monde après, tu vois. Après, on te dit, écoute, toi, tu vas succéder à quelqu'un qui est mort empoisonné. T'as pas envie de faire ça. Tu te dis, pourquoi je vais me mêler des choses qui vont aussi me massacrer. Mais je pense que c'était quelqu'un avec une très, très grande destinée. Son deuil l'a prouvé l'étendue de son influence. Et je ne pense pas qu'il est mort juste parce qu'on l'a empoisonné. Je pense que le Seigneur a pensé qu'il fallait l'opposer. Parce que si c'était que pour l'empoisonnement, il serait mort il y a longtemps. Voilà, il y a lobby intimité qui est, azawana intimité qui est empoisonné qui est plusieurs fois.
mais alobi soki ezalaki vraiment ke liwana ye ezaka mpona poisonnement nga kufa deja banda kala mais nzambe nde amonaki ke ta na ye koki asala nini akende na ye kopema sikoyo bandeko nanga na ndeko alobi ke amoni ye na place na lie ya pasi na ye moto azokoloba na biso ke te azalaki mpenza ya nzambe moto na nzambe mpe chef fonga alobi nanananana bato nyonso basengaka bino bambongo mpona babeta miziki bosomba basede bosala boye bazalaka ya nzambe te. Qui dit mieux, qui dit faux? Alors à vous les claviers tobani okoma na biso na suka nazo continuer moi muke les uns les autres parce que ne sachons pas c'est qui est derrière ces choses. Et vie na biso et vivre na biso sont na bon moi les ana on te mais né na biso ozali là et ça esprit de famille poni bloqué bande konanga et bloqué au moi connexion awape connexion mindondondo bozela na so connexion nanga moko bien de bozela connexion o eboyi na mo connexion awe eboyi na mikozo yanga moko connexion na ngai to bloqué na wifi ya awa voilà to zo wifi na biso moko ya UK parce que sauf les logo ou kat na biso mutu so par hasard alinga relier lo oliam potondo liana sani na e to ka wala même nguba donc c'est ça il comme peut ça biso mais biso tout kufana parmi donc pona ye poison wana e uta na kati na bangote e uta di banda abande ko liamo ba côté mususu parce que soka zana bango babande ko liana bande ko lia ensemble nguba o yazu ya le o donc bande ko lia ensemble mais mutu moko akufaki na poison wana te donc yango po alobi pona ye faut la poison na ye abanda ko lia ngo ka libanda mais ye combien de fois azalaka pe libanda sans alana batu na ba depti na ye combien de fois parce que ban ebele bando yemba pa na ye bakoma ko vanda ka ki pa na ye babande ko tambola na ye sika nyoso bazalaki bande ko eza pasi nanya bande ko tieli poison bande ko basi musuto balaka pe bazaka compliqué pour mona pena misu yeka mutazo tiela ka yo poison basi ka ko bomona ba musu ba mi basi ba tiela bango poison ba musu mi bali ba tiela bango poison parce que atom salobi pona bango bande ko mission ya sika oh ils appellent mission ya sika et ça mi ka journée moko. Mais maintenant qu'on parle de ça, il y a tout dans nos questions malheureusement tout dans après de mémoire je vois dans cette émission on a papa ya mon loto personnel à l'oba qui n'a rien comme à l'obi tu sais que Satan avait un frère a dit oui Satan ça là va calculer ma mère ah mais tu sais moi je suis il y a 8 tempéraments là les arènes The incredible iPhone 60 wana to zongota sima il paraîtrait Kofi abengisi Atoms aya na muziki na ye abengisi pe Enus aya na muziki na ye alobi alinga muziki na bango abaya a invité bango jour oyo ya kobeta Atoms na émission osoke kolandango alobi ke en tout cas vie emploi du temps na ye agenda na ye ça déjà etonda moyen à prester exacté et ni to ebi réponse na été mais ngai d'après mayele na ngana buzoba na kamo babasali na nzambe parce que Jésus-Christ de Nazareth jour azalaki ko tambola na yebite soki pe na Jéricho soki pe wapi amonaki papa moko ya kombo na ye Zaché azalaki mutu ya masumu amati likolo ya nzete abandi kobelela Yesu atali amoni ye alobi kita lelo ngai nakolia na ndako na yo
na kodine na ndako na yo ba miracle esalamaka na ndako wana bato bayaka koluka lobiku jase atambolaka alobi jaseko biso tokobenga ye zakai na kimanyanga toyemba kutu nzembo zakaye wa baba ntima telandi wakala wa kufibuka makamuche yaye zakaye wa baba ntima bamanyanga ba comprendre makamuni na zoloba zakaye la ti zaché zakaye wa baba ntima ngaki motema na ye penza akutana na Yesu telandi wakala wa kufi mu azalaki na taya mukuse buka mata munti amatina nzete. Voilà. Mais bino suko basena ba chrétien mikolo yo. Ba pasteur ya mikolo yo. Bo Jésus lobaki boko sala ndenge ngai na zo sala. OK? Et puis boko sala plus que ngai. Faut bo sala na ndenge ngai Jésus. Bola nino nzela na nga. Après boko sala plus na mais bino bola na nzela Jésus ta. Tant kofi abengisi yo. Kende? Tant so présence na yo. Oh, comme on a lobby, pasteur a tom stoppé si 10 minutes. Oh, profiter au téyi kuna. Oh, pisi pena miloba. Oh, on appelle Bamora lobby, nakati musique. Bon, moni musique à l'élo, concert à l'élo, ya souka vinanga. Kofia yambi nzambe. Et ni sake kuna. Wo. Na ye, na ye na maladie. Na ye kofie. Na ye koye bisa yo sango malamu miliciel yoka son Kofi abongoli abengisi bino bokimi yango ngapo na ndenge bokimaka boyebani boza bato na ye pona bokokoka ko bongo se motema te nani Jésus Christ le kwa zaka muto azachete akenda Jésus Christ azalaka muto mwasi ndumba te bino mwasi ndumba ya lelo kaka na makolo kaka ya yo o bengana eti yo keneka na paka juma wana oketa kote ya basi ndumba okende te mais Jésus a accepté même le parfait ya mwasi ndumba après bongo lisi Marie wana nda komaka ti komona kokeni kotala Jésus tina nani lelo Marie azana lieu de repos boza ba pasteur akwanga na makayabo boza ba pasteur mbongo ya ba poche na bino boza ba pasteur lukuta boyemba banzemba lukuta parce que so boyemba banzemba solo ata nzembo bayemba moto kitisa moto chilelo ale molota kufi passe koti suna Congo koleka botika la malamu. Alors bande konangai vraiment na lingara bino mingi to komi na suke émission na biso bino moko bozo ba conscience boye ba eloko nini oyo bolingi ko tirer na likambu oyo bande konangai parce que oyo chef fonga lobaki na oyo nani ya lobi bol tchana ba commentaire bino mo boyebi na sisa ke émission boyete ceux qui bantam na yokaka makamba nzembo boye mimi ciel voilà wana pesa papa na biso balo sako to ngaka o mingi to bosani te mon frère toujours azawana Mike Mulongo na kati ya Liège toujours Schengen de Schengen bambote lo sako pona yo ceux qui to lobi to bosana raté frère na biso Willy Lubokolo nakati ya mboka susu na Liège kuna mwana matadi ya tongo autaki pe matadi kuna bande kunanga vraiment eleki très bien pour la nite ba bisou na famille Banza vraiment wana mwana suka ya famille Banza mama leki international soki ozoluka mobali ozoluka mwasi yaya n'hésitez pas si tes abse mboko live together original ngai mo na sala ka ba coachuma wana ya kitoko bande konanga boza na Europe oza na Amérique du Nord oza na Canada oza na mwasi te oza na mobali te kotika la bongo te la solitude tue à petit feu fozala na mwasi parce que lelo soki okwei malade mondeko mobali ndeko na mwasi ya osokola yo te kaka be mwasi na yo alors bandeko nanga benga mamala danoise na 0044 74 38 03 16 23 okozwanga to solola nyoso kolika tokos botika la malamu tokutani à la prochaine émission
Bisous à tout le monde. Bobo Sadate, ba like na bino et c'est Pélisanga Makasi. Botika la mala, abonne à Tander, salut, bye bye, à bientôt.